café nanga Blanchard Mosaka tout faut paiement aux amuto sali trop toujours respecter terre mukolo posa papa boti bana baza loko abiso to lingi te to za ba problème na yo faut paiement les amis mana vient sur mutadikasu aza recherché parce que mes marabato ba clandestin ya mes mabana batazu bango na kishasa ça sort ça comme ngula na Nairobi asundoli bango na fingi bemba mamane grand prêtre Ferregola char de poule mais Mosaka suka Mosaka ezagani so liaki on a limbondo l'équilibre musique va zober tes insensés parce que va c'est ça va na moto ba nini tout ça les qui sont carré d'écoute na pesi bino mbote et ça bino passer je te la péter dans le bi bo s'abonner massivement na afficher tout TV et ça chaîne biso o ya masegite kala te boyo ko ba nyonso vraiment ce bolandi bo zo ba tolia péter na ndenge avant normal bo zo pena to makambe se belé bo s'abonner massivement na afficher tout TV vraiment base te la péter yo yebi na lela bino tout fort vraiment ya bino yango merci à toi partout dans le monde entier, tout s'abonner chaîne Ezaka Moko, afficher tout TV chaîne Malonga donc nous avons nous Malonga nous avons la théâtre nous avons la émission nous avons bloqué bien tout à la cara afficher tout TV tout s'abonner tout balingager de lo chef coutumier na bino tout s'abonner na afficher tout TV ne makam ne suka au rater awa aux zangi tout afficher tout TV tout s'abonner yaya longwa koto sangi sama comme tout s'abonner na afficher tout TV nde makam. Merci à vous, Obozakebele, à Kolanda Biso, partout vous êtes, Nakatia, Afrique, Asie, Amérique, Obonabo Sangana, Wanakata Sit Nabino, affiché tout TV, Ezarana toujours pour Nabino. Vraiment là, je vois Achille Production qui est derrière la caméra, Babi sans oublier, Babi Fanny Mena Yatongo, Babi Fanny Mena Mono Azama Kamuna, Babi nouveau marié, Achille Production, je te salue vraiment, sans oublier, affiché tout ma vie, Emi Shakimbo, je te salue depuis Londres, sans oublier ma grande sœur propre, ma belle qui Bangola. Qui me suis depuis Paris wana la na bonivé nangal kuku Hilbert ba motema ya grande sœur Talara ba bia mino pene ya tongo ya ngobanini to izarande to zara aujourd'hui je suis passé avec Gilit obongaza molobe na kati ya orchestre ya depuis qui pomba na yeto beta mama solé belé par pondeni ba katani ne bazoyo kana to za problème nini parce que pas venir Mosaka zo tellement mal à l'aise to zanini parce que bi de Gilit souvent lo baranaye ceux qui m'a bezali mais on sait pas pourquoi ba kimia boza ko bangara convenant to zanini parce que là bato lo bayazo lo bateza papa quoi neto solana papa ya mouvement na bango makambezo ligande nini to betani wana chez le production ko tselanga pour ça vraiment bien dégâts zala Gilit boni oui très bien mais kimia ne comme banque sabato te kimeza nango te toi toujours na même morale quoi même morale parce que ceux qui a le beza faut te le passer beza te c'est bon mais tozali mamtezo le kakitoko mamteza d'aller bon appétit d'abord bonjour na bateau rekomela bango na moi et puis bonsoir na bateau rekomela bango bongo na ndenge ya butu donc tout bazula nanga partout dans le monde on a parlé de pic pomba alliance en tout cas tous les là bino fort na pesi bino tout ba salutation nanga puis ba salutation na mon patron de pic pomba alliance saucisse fraîche l'homme ya corbeau noir l'homme ya Mercedes l'homme ya Range Rover l'homme à taxi jaune leader à Pembe Meno Pembe Ndaku Pembe Poso Pembe donc tout Pembe mais Pembe ya ba métier là métier ba parola na bango te ya parola c'est bien produit vraiment moi Jacques quoi ba Pembe penser moi bien Pembe c'est ça bien Pembe so moi bien za Pembe lelo
balobi déplique mais déplique azoyo kanate eza cause ya quoi katani avant bo bo promoteur biso disque ezo simba te ti lelo to yebite eza papa ya ba biso bazoki ba Paris bazoki ndo beta mais bino to yebite eza nini eza sema ko sa bato te moni premièrement disque na bisa bato toujours disque eza lokola maman akalinga nguba na kwente mama akalinga nguba na kwa kozwaka makala na ya che wana zwi njungu na ya cha zwinguba acha kalinga so nguba beli ba teme disque za lokola pondu za devoir makasi faut mutai ba kolamba yango parce que pondo ko tsomba na mutu kan sonjere toki maintenant on laisse bana lekisi bana libo parce que maman belisa ki pondo bien te alors tout doit attendre ko préparer disque tu dois vraiment temps pour to lingite lobi to bimisa disque na biso za lokola ba album ya batu mso ezobima lelo mutabesi 32 titres mais na 32 titres population et retenir rien population ba savrer na nzembo ata 3 ou 4 te donc biso to beta album on a bisa beta 32 titres te nazo pesa par exemple na ten comme mutu te to beta premier album na biso ouverture na bisa ba album wana erozala dans immortel pourquoi erozalaka toujours na mitema ya batu pina kasi ya batu parce que ça album moko batu basatandaka nango te maintenant to bimisaki yango epesaki makambo efaki pesa mais batu babaka depuis ka kosala nini depuis boy maintenant ça album ouverture le ba renard ebetaka le ba hymne national ebetaka le ba nzimbo ya bakai kayembe ba déception ebetaka ba likelele ba meshak ndimina ndiminologie ebetaka donc c'est ça album faut attendre mutoko bimisa album to loko lalo la mukinde to lotaka bandoto chaque jour disque faut attendre ça effort d'esprit de faut se lango tempo na bimisa dia ko lobaka to zo kanate c'est faux et c'est archi faux parce que pour le moment nzembo moko o ebesi ba disque ya batu te zakaka palala bona selon yo te selon ngate selon public parce que ceux qui ont les obéta toujours y bâti logo les obéta tout le monde qui tout le monde qui a bino bina filé na mokilini na éviter yo voilà permettre yango te parce que na côté musical na minute bana poto zelana sisa côté musical na minute yo sisa te parce que ozolo ba déjà ngobana ko kosa public na soko za public te ozolo ngokosa tango ngobana ko kosa na tikelo ta une minute te oloba à côté musical to éviter oui na minute bina filé azo frapper parce que génération oh tout ya coûté assez bina filé oui c'est bien bon c'est un artiste ça la musane kitoko mutako boye na pour le moment zate ayembi banzembo na ye abimisi banzembo na PC ko to bambote place azolandanga soki akokutana na libaku ya mission to kabina filé ko boye zate surtout ko bando boya ka likambo to mangalo belo moto ko boya te kaka po boya musaka ba featuring na bina filé merde bina filé ya depuis que tant saka c'est bina filé zakate tant depuis que yembi représenter tangelanga miseni na génération na zalaka représentant tant bimaka miseni ya zalaka avec bile génération na nani peyenda zaka leader na bango tu otanga bakombo na Fabregas bazalaki yende leader yemta zo Fabregas na ndako ye na ye abise yemba awa bakosa ba ça une vérité de oh elite toujours balkambo simple jeune qui n'a pas kakola que na kopesa banzembo baba vocal banini muta sala zala o azale le monde la reconnaissance na vie faut bato sala kanango même toi c'est là bolamu na mokila te ya moke il a likolo papa ya bino te aza likolo te likolo nani mutazaka likolo zaka bimisi bana lelo to modi babina filé na bien ngande azabo na bota te maintenant ba pesanga bele bana balifanto nde lobini ba petana balekinga parce que non bali moi c'est une chose moi ça fixe eza pour ça fixe pas problème te ba ope bazo ba fixe pe comment ba téléphone nyoso yaka makambo bité que ça ba petana ba bota nde balekinga non parce que ça a fierté comme on a le lot papa boti moi na moi na sala honneur na ye honneur ya hypocrisie honneur ya nini ay minze ma ba yembi papa na ye hypocrisie ça ta misa mo ka yebani te oza pe na posa ça pe misa yeba na pété déjà ngamo na yebani ko leka ba musicien na boko yeba depuis que de la forêt sali le labimi depuis quand ça le combat avant de la forêt sala déplique oui ba misa banda ko sala abanda na ba ferré abandi sibana ay so comprendre moi ma bien na bino nde yango to se comprendre te to sola to sona to sola na biso mais te comme on dit débat ça débatté yuzolo banga pe na loba mais question au pesi mozo compliqué nga yesu les blèmes ça que ferré
c'est belo oui rabimisa et après robimisa déplique et après l'autre monde Arnold basele et là qui c'est que à robota reconstruire robota babita somo ça sali 10 mois na libala a robota tende kaza stérile non monsieur les égoïstes et les égoïstes c'était les attentes tout peut s'attendre mambutu les allons dans les bons on te zala dans les bons quand lobby mais quelque part ils allaient bien papa ou le loyo venelo ozana pomba surtout tali bandi mo de pomba pomba ni sabeti il est kebele mais attends mise na moko te loto ba vérité ou peut-être on doit de je suis le pour ça contre dingate est bi mise ya pomba moko ou pas ibandi le chef d'orchestre MCT manga mambolo bana ko bater ça aux na Congo to uti libanda hein ozo sa succès na bi na kasi ozaka na Congo to zaka libanda tozo tuna nga ba question po bande wa mso ba otala biso ba muna ka ke yo tuna nga question mais franchement non to so la parce que eza TV tu ba yebi mais na biso sala vocal na hymne national Raïs azo ba car ba mambo tout eza mambo photo ka to lobelaka yango kaka mettre fois boye non comprends tout ça la radio ba musicien bazalaka baza donc to pesa deux temps na temps tango na bango ikosenga ke basala makambo ba kosala na Congo ba kosala to ça qui prend biso ti le pays lo bobosana ka si le no to bimisa deuxième album te depuis no bimisa deuxième album te mbongo ezate za préparation mbongo ezate ba range ezokota le seul message génération na ye bazana mitu kwa zotambola na ngobolo ba mbongo ezate ndeni ba o basali ba success sire ba tambola ba marque X mais so ba tambola ba Noah so ko bisanga mbongo ezate ndeni parce que pas porter parole na décar siko timbongo ezala ate c'est que yo ya mbongo ka ba musicien za musala na ya mbongo ka ba musicien te musala na ngande zo lesanga mbongo ya boulot tout ça qui n'a attendu na pas le monde des trésors marché de Kemba benga na kina kozoma koli sikofona boya ya musala c'est grâce à des pliques ça musala ya bien oui nyos wana za ba grâce ya ye eza ba grâce tu sais ya déplique parce que aza le seul patron a façonner bato 5 a luka aiba média 14 non na zombo nzembo asenga ta 1 euro te ta 1 euro te même ta sombela nzembo yim ta futela nga séance studio na pesi mbote na masananga Joël Moya Dior yoza Messi quoi donc masananga Joël Moya babi salaka ndete yokanaki quoi donc vous comprenez donc ça bongo moi musique ezoki na kobeba parce que ngratité koti trop au moins mtu so ya vanda bandiko lobela ba mambo zanga mutuna makolo vous comprenez ko sa batuna ba TV ko sa mambo tout eza lokuta biso ba vérité ti lo depuis que bimisa na deuxième album te to bimisa ka premier album ouverture ezaki pe fongola makambo nina ba tout temps zo mona fota la kombo nyoko pesa mona kabongo pesa album kombo pesa mona kombo pasi mona kombo nyoko ma pesa mona kombo maimona mona kombo mona makambo biso pesa ka premier album ça bon album ouverture grâce à ouverture bo découvrir ba renard ba hymne national ba ma tout deuxième opus na biso ezala ki bongo Bundesliga na kati ya Bundesliga nde esika batu ba ki ko découvrir ba message na biso basaki ba vocal Bundesliga za compétition ya makasi za place au mutu faut se battre faut mutu bunda po okoma na place oza après Bundesliga nde to yaki na bino na ouverture stabilité pardon stabilité sur place pour stabiliser makambo mon barrage kosi patron kenda ba Paris ba mema été akimena poto ya yemoko ba mema yo plus susugina ba mema ba meso ba bezo mema ba na ba poto mais ça sali carré au ganga kozana succès poto fa ba memo ba kango nje mutu ba kango mutu na senti na loketo wazo benda ote sur le production contre dingate to yebite mutu memi misana po bimba collègue na ye ba président na poto c'est président Fali non te baza parce que baza ba président ba orchestre na bango ba collègue na ye ba mesi ba beta ba couper décaler na ba studio ba leader te la memi Robino memi ba décaler ça to tangelinga ba kombo na biso ba décaler c'est ba leader te bo geza comme leader en orchestre ça veut être passer ça leader te ayaka ba bengi showcase ba télé musique ya besi bo sangisa fumbo na dongo te fumbo za fumbo dongo za dongo mais le là combo combo za problème te papimba faut pas zaka na combo papimba faut zaka na combo zabe na bino mo pas zaka na combo zabe quand bino mo pe poza na combo ye pas na combo na te combo zaka il faut continuer ka ko saka succès to yebi ki après 10 euros kata nango batu ba bosani pe on les a bisimba te so za ba œuvre forte so za œuvre za ba œuvre ya makasi te ba ki eleka
Botsaka bato te mutu mosu ayeboye bamemi abeti bakupe décalé na ye esali ozo comprendre donc babeta mais kobeta ya Gez eza te toyebi te oui Gez Mawete lelo banzembo ne yebani yango lelo président Fali ataki ba collègue ne ba Gez Mawete ataki collègue na ye robine lola membe bona poto lelo na Bercy babeti Bercy oyo lobi ndeko na soza nsima caméra bamiziki bazobeta eza insensé parce que basikisa bana bamoto banini tout ça moni wana ya miziki te tobeta miziki bave na biso bapapa yomba babetaki bave rochero tabulei bave na biso les quatre accords aman bagrand prêtre Ferregola Charles de Poule bave na biso Igwe de la Forêt ozo comprendre bave na biso Asele Bula Alain Makaba donc tobeta miziki ya bien oyo rotikala banostalgie tobetaka miziki te mpo nazobeta ndule non topekisi biso bakupe décalé te bobeta nango bakupe décalé na biso miziki ezoyede bana bamoto banini tout ça so azokumba azokana mama makelele wana mais bomisa na liste ya banini te lobi lelo komosala pasi omona mese mavanda azolobela mambo ya bavie mais ça vanda azolobake non bavie boye na boye non totika kilokota ya ngano mpe tokosala mese beti mpe 1 million de vie elobi teke ngai aleki sankara dekuta elobi teke ngai aleki ve nanga roger ngandu ozo comprendre Mosaka pa leki yo nani Mosaka vino am kitambo mais Mosaka suka Mosaka ezalaka nini so oliaki wana limbondo oleki libumu mais babi yo keno luka vino bobo mamoto mais lelo comme si ndere mama mutu te nga pena mère na bisa botanga nazaka un peu compliqué nga pena za na ba te so nazaka lipasa so nazaka na makila za même ata ba paro ba botanga ba comprendre nga te na ba comportement moko ezalaka nga un peu difficile pour mutu vivre nanga quelque part ça passe pour mon ngai na ke ko senga mutu pardon ce qui nga na sengi mutu pardon c'est que naza ko se sentir pena je suis coupable na mabe moko boye so naza coupable na mabe moko boye en tout cas na c'est atoza leki nanga non c'est ça attends ba kino maloba moko boye na comprendre que et ça lio mabe na ko sengo pardon te mais nga moko na roza na façon na msi na ko banda ko approcher na lukana longolo image Mosaka baza ba vieux ba mani musala vambino bino boye sima mais ko boudé bango bo meteke pa besala te biyo pe manda tie ba banda liboso na bino ya problème te vous devez respecter bango et bon nga pe na fingi te bona fingi bemba mama ne a fingi te il faut qu'il nous loue aux moi conseil ça la conseil ni na lukanga aza porte-parole ya novelas aza porte-parole ya lisaponge toi différent yo ta reçu mission lisaponge onge nzete moko kotaki na ebale ezaka na misisa yo landaka so mission na oleka na RTNC ezaka sute mais soutien ya nini non je regarde novelas je dois porte-parole à novelas au tsaka ba via na TV déjà coli mon effet les lots toujours respecté parce que âge qui vient ko atteindre 58 ans asa mutu lelo to saki da réunion biso to ba porte-parole to yoka to bi photo ko tike la vie brevet ya pension vous avez qui wana nga pe na za ki wana photo pe sa vie brevet ya pension ve fa paiement même am ça so bana ba micro ya batazo ba kana to mo mutu to so ko mina âge ko kola abunga makambo ozo comprendre donc fe na blanchard mosaka to faux paiement oza mutu sali trop toujours respecter etere mokolo poza papa boti bana baza loko abiso to lingi te to za ba problème na yo faux paiement eza même mana vient so mutadikaso aza rechercher parce que même marabato ba clandestin ya même bana batazu bango na kishasa ça orchestre que mukula na Nairobi asundoli bango donc vient za présent te za faux comme za clandestin donc faut kanga quand on a mis maillot le roi des petits nanga il fana ah mais mangande ni fa banda beta musique ataka mabumu bilamba na mabona mabumu il se sera rankine be point viens on doit beta musique ataka bilamba na mabumu puis vient za clandestin atiki asundoli bana batu na ba pays ba para ba famille ya bana wana nazobela bino mbuta dikasa na Kishasa bo contacter nga to kende to kanga ye parce que asundola bana bino ba pays belé o boyebi te te bazaka bamisete amemaka bana bato baclandestin akeki na soki atekaka bango na tipo toyebi te soki atekaka bango na wenza Zanzibar toyebi te vie jour tovandi na bandu na kitambo alie ngulu mabe nasomelaki yo Dudu Kibinda collègue ne musicien te aza collègue ne te vie anda obeta bathéâtre de chez nous oyo bamiziki bavie moso baadanga nde mona miziki jeune makoma babeta ya lelo bamiziki moko bamiziki babenga yango nini ah Zambia to continue Gilit lelo na kati ya musique Congo omone salami lelo to moni fali pour pas qu'à Betty Bercy amimba musicien plaisir na bino peut-être ça la bino ndeni ouais ça le biso bien makasi parce que ça fait des années on a bandaki no ne bande to ko boya ka makambo te poto boya mais ce qui loko za bien te yeba ke na ko biso ke za bien te
comprendre fallait pour passer grand prêtre na musique ya Congo to ya monde les lois a reconnu mais conseil na opesa kaka atikaka ko sala ba sima batindika tsakali moni tanga zo sala ba biloko ya kotindaka ba petit muso ba mankaka ba collègue na ye ya kotindaka oya sala boye ya kotinda oya sala ba kotinda oya sala boye eza mabe aza muto azosala honneur l'autre monaki ntango fali mpo yangaka beta tomonaki baparticipation ya bamesese ebele bacontribuaki na yango banini tout ça boyeboyeboye malgré ya biso nde ye atiaki yango te te atiaki yango te nde ndenge apostaki bafélicitation ya bato tu na compte instagram na ye ya déplique nde tomonaki atiaki te mais problème na ye soki boyokana biso ozalaka na problème na ye te tozala na problème nde aza grand prêtre ye déjà longa to ye nde maike na Congo ye Michael Jackson à Congo, il y a un dingue balobaka, le king, ce qui est le king. Il y a le king, ce qui est le king, ce qui est le king. C'est ça le king parce que par exemple, après 10 ans, ton dimité, ton boyité, kasi yende Michael na Congo. Bon, na mabeni na lobby. Parce que Michael na Congo, et là on y a relokana ba Arkeli na ba Asher na ba Davido. Vous montez ce Michael comme on a ba Davido na ba na tout ça c'est comment perdre. Donc, tant que bête qui concerne tout le monde, qui de Kier naïe, mais tu es comme on a et après Karaye Moko, à Cindy Souba Petit, mon balai canadien, tu ne peux pas manquer les pattes de Ferregola. Non, ça fallait qu'on continue à monter. Ah, Cindy, mais Robin Nazara n'est singa, il a une police qui contredit Natena habité. Yoka, Robin Nazara n'est singa, mais F victime. Nazara n'est porte-parole, mais F victime. Pour me pour toi, pour la Moussala Batinde des années, à finir à Fabrigaz, à finir à tout. Yango Moussani en Wana. Non, parce que les Moussani n'ont pas foutu les lois en Afrique. Moussala n'était pas qui porte parole. Ah, collègue Nangan F, il ne m'a pas de musique, des Robin Nazara F victime. C'est tout. Benga Kabongo, non so Kabongo za poème kututé, Kabongo za était Kabongo za ki mutumo to zo ki to on a se pesa ye pesa pe lokoté. Ce les essais faka sur leçon. Non, parce que à l'objet marambo est réel, t'es présent, fallait na minute où moutaliki fallait azate. Et ça la soki na izana moutaliki mana baki fallait te ça nga bunda bitumba bunda ye moka longo la fallait na kasa marambo na ye. Fallait déjà sur ba sentir trop, azu déjà ba sentir trop, azu continuer ba leads na ye. On comprend tout ma charba moté, on comprend a bunda bitumba na ye moko. Asa ko ça ba fallait na kasa. Asa yuma c'est un péré jeune wana qui zengi azoba na habité quoi. Vous comprenez? Abena vrai yuma garçon. En expliquant mutu mobeta musique osaka succès soit disant na mutuka bien te on a parlé à bien te pour toi faut qu'il ne faut pas même depuis que beta ba Stade de France depuis que beta ba Zénith depuis que beta ba Élysée Montmartre a beta ba porter plusieurs fois par pe wenge musique maison mais que porter sur deux fois na part na yemoko maboka ngunda te ouais mémoire est pété ba mémoire est pété. Merci na les monstres Merlet Tangigora, le meilleur joueur gabonais à Zolandanga. Na PC Bambote vraiment belé, na PC Bambote vraiment Lubosa Papa na Kenny et Williams, na PC Bambote Rico Bantu, na PC Bambote Zolandanga, na Bosanité Massananga, Papa na Owen. Papa na Owen Audrey Minator papa na Owen na PC Bambote Srazo. Merci vraiment merci à Chilo Production pour comprendre 8 ans à Gilit tout maintenant le solo mouvement sugo en 2020 programme na bina mouvement zandé. Ouais en 2020 écoutez na ba confinement normalement déjà pris déjà album fakesi là contenir ba confinement guerre oyo toza ko bundana ennemi toza ko monate ennemi to ebita tout na PC d'abord ba mes condoléances et puis ba courage na ba famille tout va perdre bande qu'on a bango partout dans le monde na ennemi o abundisi biso pendant beaucoup de temps o tozo ebate bitumba o eza ya wapi uti wapi en tout cas on est des quêtes toza biso tout bande ko biso tutoza na Afrique na Europe na Amérique biso en tout cas ba mes condoléances na bino donc après ba confinement de ba programme mais toujours continuer toujours na studio toza ko préparer malé album stabilité na kati bozo ba featuring ezebele bozo featuring les padres Ferregola Jésus de Nias moto oyo ba vena biso ba Pepe Kale ba Madilu système ba nani bango tuana to bazaka na serma belé balelaka bo batame pas fait la kabaza ko tuna ba lobby les padres Ferregola oza wapi simbela biso depuis na loboko botombo la rumba ya Congo parce que ba musicien ya Congo ba bungi nzela ba komi ba décaliste miso ba komi ba rappeur toza ko comprendre était Arkela ko yembaka odemba mukoloni David ko yemba odemba mukoloni to bungisa odemba te to bungisa rumba te bo benga pe présent fali bo bengi ba eza jam kolotana eko pesa ma to bengana
mais pour le moment les pas de faire gola ndé makambo vous comprenez yeta na eza y pas na ba petit na ye ayemba na bango guest moi to ba sali featuring fouat et que yo kanyo aussi gara Rome m'a payé yombo na ndako no yo moko vous comprenez donc c'est ça base là album stabilité tous les abia bozo ba featuring ya ba JDT Molopo ya ba Héritier Watanabe Gogan Motona Tembe bozo ba featuring pour 5 ba musicien o pour le rete ouais te peut être comme tes couleur moko boy to lingi to créer na kati eza couleur vous comprenez eza couleur moto lingi to sala na kati ya disque na biso bozo ba mirage et à part wana à part babi ordinaire te maloba ezozonga nango balobi trop de featuring et comme c'est un mouvement bozoluka moi trop ça la premier album so beti premier album na ba featuring des akamabe vous comprenez les akamabe des akamabe tout le monde a gampo te fali pour tout temps à combat ça les ba featuring disque na te ko bimisa va bimisa ezaki featuring na featuring nde lobini aza forte non abete za ba disque au tebi que c'est fala yembi et yemba ma yo kamakaka masaki ba fito bona ba les pas de faire ba ça ba fiti ba vena biso ko faire le média ba papa wemba featuring za ka couleur il y a musique qui m'a besoin poto envier les bandes te tout le temps ba ba propre artiste o abiso moko ndeto ça na ba featuring pesa na après ndeto ba tuni ya libanda o to ça na bango tout ça vous pas de to qui na ba rythme wana quoi ou na ba rythme wana TV za ngala ngoli comme mbomba tout nous doit pousser na da pour non chiter Gilit lelo na kati ya musique congolais barakine botemi moi trop oyo azofinga oyo etake yo parte par na kati ya mouvement ya pomba etake président mino aloba ne pété mona bata muke mona bata malama aloba nete oyo moko benga ye ba kome belo tandaka ye wana mino pembe maka mutu etake ba komona ba acte wana tu etake yo ozana kati ya musique conseil no kopesa bandeko to lelo komi faire ba finga faire kuna mabe ba finga lelo mabe conseil no kopesa bango to ouais conseil no kopesa ezaka car nous devons respecter les gars qui ont vaincu. Il faut respecter bateau basala ki musala ya malamu liboso na biso tout donc c'est ça conseil na kopesa bango yango wana tunamta concentrer na cop na mais si peut muta dérouter oya dérouter faut dérouter les mais va concentrer ka ba cop na bango vous comprenez c'est ça. C'est ça, merci à Chilo Production, merci vraiment, merci à Afficher tout, depuis Londres, j'étais sali vraiment, mauvais tonton Emile, chacun me beau comprendre, oui, tous ça vraiment na Gilit, Gilit c'est vraiment na Souka, non c'est là. N'habitez, au bas n'a pas côté ça, au chapenzi mon na kata nin, et ça te rose en mokso en ati. C'est un imbarate. C'est parce que quand c'est dans ces mon out. Non, non, monté patron toi imba. Patron toyemba mais kalamine ti bozo ne décalé tona coupé to coupé décalé moko ngai dadi RBG na petit na les pyramides MC Rego moi ce qu'on a tie fois mais na pesca ba parole et presque bien na 4 musique na belé les potes de Jésus de Nuance voici la toute dernière DJ du Congo DJ Gilis Molobeli bokangela ngai moi na DJ Cookie parce que BBC musique ya Congo toza ko yebate na ne chanteur na ne décaliste na ni rappeur na le bozo eto tche mo pepe ya Willy mo cheni to tche mo pepe na lobi to tche mo pepe Joël mo ya to tche mo pepe ale to tche mo pepe Onya Rosa to tche mo pepe moi sur la bandi otanda siko ba yagi ewa moko yagi ewa yagi wa mokonza Grenoble na moni ba venanga ba Blanchard Kabanga ba Joël Moya Dio ba tete ndai maboko banki ba Fridolin Muteba ba Charlie Nafisa on comprend ba Lubosa ba Audrey Minator on comprend. Merci vraiment. Sur la moni parce que les amabe taka dadi RB Jayembi parce que toi ganga na ba vie trop 1 million de vies sur Zoasiko Moussane Rosalama pour tout la saka batu mais rumbeza passi mais décaler ça n'ont pas cité mutako betane décaler ne mo ba zuba maticier son na studio banine mais rumbeza problème faut respecter bato ba abeta ba rumba abeta na rumba te abeta rumba ni mo te rien yo tala rumba papi mbavu yo de landa rumba papi mbavu abeta ba rumba nani abeta ba rumba te abeta te nga yo tengela rumba moko oyo yebimbe atanda parce que c'est hymne national oyemba ngana journaliste yo za kuyo te ma journaliste na yebi te journaliste oyebi oh so ina sa oyebi na mari misamu ndongo oyeba
Ah, mais Monique est beaucoup. Merci vraiment Achille Production. Merci vraiment Achille Production. Ozaki bon na ma caméra. Merci vraiment comprendre oui ozaki bon na Gilit. Babi TV zali kama ngonga, faut respecter toujours ngonga vraiment. Qui te comme vraiment na suka. Na habite moi bambote ba oya yo pour plus d'appeler belé bambote. Attends-moi 4 5 et ça la biso moi bien. Ouais, d'abord on appelle Simbote na bandeli Simbote na bébé Leslie, moi na depuis Pomba Nias na kati à Paris. Moi na moko bazana éducation ya biazo kola na ba norme bébé ya Pembe Leslie na PC bambote et puis na Brandi Luangomba na PC Susu bambote moi na patron na ngai moni bana fo botala ka bilongi ya bana tango zo bimisa ba na ba TV. Ozo comprendre bébé na biso ya ta ba pakole pour d'état za la ka kitoko sans pari za ka kitoko. Na PC bambote na nga na mon vieux Paolo Monga petit frère Jésus Christ. Babinzamba sala ka miracle ya mbisi mais Paolo Monga sali miracle ya Western Union na PC bambote sikazola ndanga na PC Susu bambote na Joël Moyadio na PC bambote na nga na mon petit frère propre Edison Samba pourquoi pas aussi à mon oncle propre Daddy Bourreau na PC bambote na Daddy Bourreau puis maman na biso na PC maman Essa na PC Susu bambote na Shadrack et Samba Binotou na PC bambote puis Alison petit dans moi il y a Pembe tous arrêtés na parler puis pourquoi pas aussi à toi maître Mas babi Merci vraiment, merci à Achille Production, merci à tout le monde, au Bozaki branché. Il y a qu'on a sur la chaîne à affiché, on aura toujours s'abonner massivement. Tous arana pour Nabino. Merci à tout le monde. Merci à Achille Production, pas de problème. Merci à Achille Production, merci à Fanny Menababi Menate, Fanny Menababi à Tongo. Moi ça a ma cambo, et puis ça n'a pas zouaté. Ça veut enjoncer les babis en a 4 enjoncer les sans oublier bébé Tamil, bébé Tamil, il y a eu yango on a affiché de maman papa Mukolo azanga mbindo na linga bino tout vraiment l'émission de bon prochainement avec un nouveau numéro. Ciao.